balobi Congo promo de Faté bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité balobi avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafi Gendo check Mona c'est pas qui est yo moko sala biso nzambe kakota la biso tikate dienza mona ba pasi yenza yo kakolela ya Joselo ngaye nzambe yo kakolela yo ya Florima mengia Ve choisi ma tata zali grand frère soto yoki bango te to asuna bato yokate poto grand frère lobi kisinjora na lingina mona mani ke suna buso bate wana mwana grand frère na ya vie na ngayo yebi en tout cas fona yokai choisi matata abenginga azavie na ko pawemba kufa ko fina kichasa yate kapona baranki na mike o esala nga passe mene alala papa wemba yate papa mba tchale lango na nzembo to tika mama to bongisa to za vivre ça blo mo kirito mo ko to sa mabe mosaka za tata mo bima 56 ans mo kola Sankara 56 ans 56 ans mo kola jibe 50 ans mosaka mkolo chamu talelo te hein Sankara mona mukia moninga na été hein comment ça sala lokola a créer Sankara pour son succès ngana tabe mission ça ne mosaka so provoquer Sankara Babendonga Chokoro je t'aime toujours Espoir Bova Aigle Bob Ketty Beloma Manolis Kabanda la joaillerie de Bundese Motema Nathalie Sidodebo Lili Mouswamba Mathieu Idoli ya Deborah Bofando Jean-Jacques Pagna na Suisse Yaya Emans Kuketana Manike de John Mama na Presidonga Yoka Mwana Koli Mukilibo Yoka Presidonga Pananga moto ya pasi mama botinga nde mobola Moteme tonda mposa kokabela mozange okokabai mimi ye Nzambe na singise na yo Mbomengo bonya mayele he Bonyama Mbomengo bonye Nalelaka na Nzambe Elila masabatani Lokola Yesu na ngomba ya Golgotha Nzambe ponini otikinga Aki eshome Kolekanga na muzika Nzoka na ebike mobola pe azuaka Bomengo na sala ninga Na luka yo na babulo Na mombongo pe na losambo E baba katinga maboko te Mongongo pe ezali azame Bodiki on a États-Unis, José Manier on a Milan, Mélanie Inter, il y a 20 à 16, Apoudou Samba garçon de chance.
pasi yo moko sala biso nzambe akakotala biso tika te didie nzambe amona bapasi nzambe yoka kolela ya joselonga ye nzambe yoka kolela oyo ya flori mamemie isambolanga monda te mama puissance Sandrine Pende Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Cathy Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esi bakata yo. Bilamba na bitumba. Esi bafimba yo. Imbongo na banki. Esi bamatela yo. Ndete ya manga. Esi babeta yo. Kata kuna bitumba. Esi bafimbisa yo. Mokuwa ya makoso. Esi bakotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody ya Wedi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Camon. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. Wata plus wata na bi boss là. On est sur na biso maniqué à côté aussi di sangote. Nzembo moko ya une affaire il y a 5 minutes mais elle dit si moi si a des fins ba bien chokoro et ça lui passe muta interpréter nzembo que tout ça à ce moment na bon marché précisément na bon marché parce que tu as ba ndeko na biso interview parce que tu as Christine Jora na groupe na ye na maniqué ex moi si a babia et donc moi si a babia des fins moi si babia je m'excuse moi si a des fins maniqué tu rejoins mais à côté aussi di nzembo et ça n'anga pas passer nzembo wana babia article biso za ba mawa moko boy ezaka na ba mawa moko boy oso zo yoka ngofoka ba mawa foka ba souci ba famille des bits to balela oso zo kanzembo ba keli tumbo Ogip c'était Paris ba tutu
balilaka soki bazoyoka nzembo wana. Donc toyeko partager na bango baza na préparation ya nzembo il faut babimisa moto akoyemba nzembo na Prince Babia. C'est pour cela toyeki kokabwana bango idée, toyeko contribuer idée avec mon frère à moi qui est piana. Tozana bango awa to kabula to bakisaka un plus na côté presse là to est beaucoup plus côté presse to bakisa un plus na ndeko na biso frère na biso Prince Babia oyo lelo atikali père netskalega eskaleki héritage ya nzembo wana oyo sango ya Babia bakopela na monde entier. Donc nzembo wana pour soulager ba fanatique bazaka ba fanatique Babia et lelo est soulager ba fanatique bazaka ba fanatique ya Prince Babia Ndonga Shokoro. Merci ba internet tout bolinga biso. Ce qu'on a locaux pour soutenir le groupe Oyo, tout Prince Babia, tout Maniki, ça a la volonté d'amour de soutenir vraiment. Et ça passe moninga a Kofi, a Tiki famille nae, et puis l'autre famille ango, ils ont continué toujours kolamusa musique ya ndeko na biso. Donc tout ce que bangote, so on a loko ya otinda, so on a soutien ya soutenir famille Oyo, faut soutenir pour tout quand ça ndeko na biso Babia Ndonga Shokoro. Aza parmi bato ba parti ba contribuer na carrière nanga na yamba itongo Babia Ndonga Shokoro na yamba itongo elo na regretta na vie nanga na carrière nanga elo na regretta tisi ko na comprendre raté na yamba Babia Shokoro émission pendant 45 minutes na yamba deux fois. Première fois na yambi je suis problème son technicien sur un quotidien abenga migendeni émission ndeni quotidien c'est fait sur un quotidien est-ce qu'il y a tout bandé la lobby na yesu lobby a changer subilamba mususu to bandé l'émission to bandé la wana cameraman on appelle ça akimanga na émission. Donc vi nangane na boilo na regretta na monde la presse eza ngona grand frère mo afungelanga mutema na niveau mo ngana bino boko comprendre te début à carrière ba yebi ba ngati na yebaniti ngangula na yebane na ngati mais singa ya to sa émission. Ah Migi, tout ça émission, ça la belle émission, dans le week-end, bien que caméraman, tout ça l'émission programmation. Deuxième fois, la taille témoin qui est fait l'émission Sweetlist beaucoup là. Il y a ça là qui on a la deuxième émission, na celle là on a eu après une sana Sweetlist. Donc regarde na carrière na ngona na moni sous famille na bolelo, c'est la première fois que tu as maniqué, c'est la première fois que tu as na staff na et ça n'a pas passé. Mais tout ce bande ko interview et puis on s'est tout juste après Gianni célèbre réalisateur cordon, réalisateur, monteur, Tokos. On te merci na ba internet tout ba joie Noël na Fabrice Nteka ba joie Noël na ba internet tout botala biso. Boto mona ndenge makamuto tout les gars et puis maniqué na ndeko na ye Christian Jor ba bongisi dans les bons dans les calmes mais pour combien fin de l'année na bino pe boto botala biso sur la problème ndeko no frère na yo bebu ngana ezaka na lo monter longolo qui inquiété on peut qui yuma tembo on peut ici la té donc tout le monde sali art moi bien à propos makamuto les kana ba internet bongisi na ndeko na mwasi maniqué ozo benga ye mwasi na yo bino mo abo madame obi na plaisir à mon obi côté ta outat puis na besoin parmi bateau yo o ba fulanga na Angola ba sélectis que ba pala bateau bandi ko sabe mission tango artiste congolaise à moi singa pena yo congolaise quoi tango na kitara vraiment na Angola mutale boso sa émission zanga en tout cas Niema ngala ko mo sambela makasi vraiment na mo sambela makasi balobaka to limbisa vais choisir ma tata Zali grand frère. Soto yoki bangote to asuna bato yokate. Pour ton grand frère lobi kisinjora na lingina mona mani kesuna buso bate. Wana mona grand frère na vient na yo yebi. En tout cas fona yokae. Choisir ma tata abenginga Azavie. Na robo yate ko wuli mushenya yebsinga salabo na robo yate. Et puis moi abinemeza ngona sukate. Est-ce que mani ka mama bana? Tout bon si c'est bon vraiment tout bon si c'est bon na olinga pena ezonga de souster ezala ermo boye zongi mais mani qu'est-ce qu'on comprendre na ye ndenge batu musu balo memele na be mission tanga kota gene tsika mais na ndimi na nga souter ba buzo bane zonga mige quoi ezonga te quoi mais nzembu ya Babia nebite sur le lisika nga na mutema yo zala gina ya kufa gina yo ya kufa na yo azabe na grand frère à cette première avant na yamba yo donc après yo Tora yo zongi accordanga 2 émissions na Yambaye. Accordanga 2 émissions na Yambaye après émission na tonka yo zongi. Est-ce que mi faut ça émission. Première émission so mbeba. Deuxième émission quand même na kimanga na style le long na reketaka la carrière na ngwana. Na ça né 2 émissions mais na zaka na muti.
Première émission? Première émission, c'est mon anaté. Est-ce que Miguel, mes émissions, c'est son vieux, son. Deuxième émission, le caméraman à Kima. La image, tu l'es là. Allez, ça m'a pété. Pété, ni na site moko. En tout cas, comment est-ce que caméraman a besoin caméraman à Kina Nekabe. Comment en tout cas, papa caméraman a dit comment on a vu en Honjora. Il y a la peine Miguel Niema. Chose grave. Et là, expliquer encore comment ça a venu sur JB puis na trop d'émissions là il skala ngala muté singa Miguel JB so na kutene ka boy akabila ngala est-ce que le seul mission a idanga na carré nanga vena mukutu akumi sa JB fort il faudra JB autant d'émissions malheureusement JB sani aida fort so kutene ka boy maman a continuer bon pour muto pena sala ende Kofi Olomide Kofi ne muta sala ye JB aida wala muto to bien ngwa Kofi da sala ye Kofi akomisa babia amoni sa monde entier na regretaka ndenge alingaka jibe mokola kufaka mokula bwaka oyo esalanga mpasi jibe olandanga mpo Kofi aza wana non ye totika barankini wana eza bien te ye falaka ya aolela petit frère na ye azaka na Congo mais esalanga mpasi mokolo ya te vraiment petit na yo taninga asaki émission taninga shokora alobaka likambo suka mpo na yo mais oya te bon ye ona lingi tobongisa ere yango oyo toza vivant na tokufi te tobongisa lelo ezosalanga mpasi grand frère nanga Kofi Olomide aobeta concert lelo le 22 décembre oyo rason azalaki invité basali balettre batindi soki eza base esanga bien en tout cas oyo rason sozoa nanga na groupe na wana bakakole so boke concert wana elongolo wera te mais oyo rason je m'excuse na kati olimbisanga ndeko na ngai nga na sikola samba vana koma namoni ba misene bazokota na bis po bakene matadi si je me trompe pas nayebi te bana programme concert nayebi te so ba provoquer ka concert concert à ba stade po ayebi dacho ya to bongisa Miguel esalanga pasi papa wemba kufa Kofi na Kinshasa ya te kapona baranki na mike o esalanga pasi mene alala papa wemba ya te papa mba tchalela ngo na nzembo to tika mama to bongisa toza vivre ça biloko mokili to na solo ko wela te to tika ngo oso comprendre to tika ngo de la forêt notre sananda kune de nyama na so na mapata sideji aza piringa mapata sideji bon na bika mopa obeta concert aza grand mopa a mystique concert on esimbi nango vika esimbi nango engesa kaka boyo kanyona ngesa la bien na mokili bato ozelango quoi bato ozelango bato ozelango ngesa la bien makasi vraiment ngesa bato bana ko bongisa ero to na ba moi kana feke zape na bato nyonso efara bongisa pe na JB wera bato tout mais si basa ko faire grand frère na Luka ko faire boya te ko faire sur la bien ngo sala bien nga Luka wera efara bongisa ba mbale après ça wera invitation na TV si je me trompe pas na ti lokole ngesa la bien sur le qui vient na mon pa ça la bien en tout cas nga loka no lobaka ka to bongisa quoi to bongisa ka kula na so barankino la te bénéficier n'a rien à barankino bénéficier rien bataba YouTube nem doit salimbo biso to sale lo te quoi to sale lo te na za chef d'orchestre na yo de baso omelia yeto okena Dubai na bokasi ya PDG Michel Mbungu fondation solo quoi hein je t'aime PDG Michel Mbungu Wumela papa na plafond Mushindu papa na Diego Solo papa na Vie Mutwale Michel Mbungu boss boss de boss ko asimi mouvement o patron yende makamu Michel Mbungu na mama directrice na biso Elena Pemba on sinota wenge sikone to sono asenet moment Sankara d'écoute nande kono mosaka obosala ka même boulot pour le comment l'idée na orchestre na comment pe patron orchestre na mbutu mutna ninga black te ba indi sentene zaka o fingi leader o fingi ba tanga na bakombo to yoka na nde na mosaka parwana ba sama be ba bongisa Sankara pe na mosaka ba mitela ba bata simane fera ba zonga bato ba mote wora na jibe ba solo ba mote ke wora na jibe ba solo na ezande R moko mto osama be mosaka za tata mubima 56 ans mukola Sankara 56 ans mukola jibe 50 ans mosaka mukolo chamta lelo te Sankara mona mukia moninga na ete comment so sala lokola akretera Sankara pour son succès ngana tabe mission tane mosaka zo provoquer Sankara za na tawa na tenir la telle mission mosaka zo provoquer Sankara kaka pour Sankara fulae pour Sankara leki mosaka n'impact na succès oui au Sankara leki mosaka
mais nga linga na zo na répétition taki juste interview na posa na répétition na banoko na kopona te baza amour ni baza na envers yo na posa na zo na répétition et bandi ata pendant 45 minutes répétition ya Chris Njora. Ah ouais, en tout cas ça naza no mwasi à part na vie Njora on est ba fantasme nanga naza mwasi na bi ko vanda baba ndeko nanga mibale baba frère nangai na sola bien ce que loke bimi na mouvement na bomba ati na leader ata bimi $2000 ce que na si ba nga leader na 600 bino boswa 1400 oko ngabi so to kabola ka bongo solo kabola ka bongo mama lisolo to utaki ko beta concert mona ponto pas PDG na Somso Brazzaville baendisa Dimitri obika to $5000 na $5000 nga na binga na leader ba balaki 10 ngana ngamo ngana so 1500 bon ba so 3500 compréhension vraiment so 3500 so qui bon mais ba wenge kabona te mais la tine kabona te 1500 ta que leader pour ba voyager qui pour nga so pour nga te ba kete ba ngo 3500 na bango double so ko chef d'orchestre alors on a 500 et moko Mameleka kuna graft profache ki mukolo kala mukolo ouais na bilisa mboko na bilisa mboko proud double so abona mukeyo et bota peut-être des besoins pas qui chef d'orchestre abina ju 500 na ki sanité abokela bango 3000 bakabola bongo vous comprenez donc ça maman ya kosola ka bien vraiment et ça va bien merci PDG Michel Mbongo en tout cas merci na vie na ngai work trading freight Aimé Kauka agence solo quoi États-Unis, Canada, Europe, Mobimba, na Kinshasa, sozo bezo somba mutuka na yo, osomba kiti na yo États-Unis ba koli na yo et comme na conteneur kitoko, contactez na Facebook Aimé Kauka, Souka. En tout cas, merci na Oma Beauté l'expression de la beauté. Sur sa cérémonie kitoko ba makiyo manzaka, baptême na yo anniversaire na yo mariage na yo kana Facebook. Hein Oma Beauté quoi. Ba so ni ba kato suki kitoko ba salo ba chignon bien. Babi Edi coiffure na château d'eau. On Edi coiffure na château d'eau quoi ba reçoit chignon ba reçoit coupe courte na ba tutu ba beti kela biso tout ba mimi sike va tutu ka bobi salon moko ezarana Edi coiffure. En tout cas merci na masalanga mimish vrai chéri Matingo Azawa Alain Finini chocolat partout vrai chéri Yatina Raya Beba Sacé d'amour Patrick Diongo Yoyebi Body Kiro Maxi il a ba plan là-bas batinga na États-Unis ya Body Kiro yene makam abiloko mboka barafu ngindu na mboka barafu ngindu na mboka ya ba ya joli likintsala oeza Levi Strauss oeza mutole bodiko oh balongo bien Body Kiro aux États-Unis atindele ngai kueba ka ko solola ya masalanga na barumu na kanisi awa Body Kiro bien na bo revit tango sala ba miss poeza go sala ba fi ba miss ba mannequin awa. En tout cas merci na Selar Manjoli, merci na Fiston Ikoli Njoiba, en tout cas merci na Pichu Ito ennemi de la galère, merci na Dani Bokombre lèvres électriques, ma belle kitoko libumu kitoko lèvres kitoko, Dani Bokombe ma belle télémondi mate bana ba mela. Tsunami ah Dani moi kitoko makasi. Merci na Irène Villa. Allez, le cool Michel. Merci beaucoup. Bonne journée. Tous on na WhatsApp to solo non. Merci de maintenant tout Fabou Senseka. Merci. Ouais. Fabou Senseka boss américain David Alutete, Odilo Mampuya, batutu bolanda biso Kelitu mo geste paré. Rekiki lengo batutu bolanda biso merci tout Fabé de Bit terre filmé. Roi Bilama kala muka wasone chivuno Kilovox. Gianni célèbre réalisateur coordonnateur. Check. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Kolobé la soirée au Egozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Et Zabongo Congo promo ya Raf Ngindu. Basa ko organiser soirée à Monene na Dallas, Texas. Na USA. Na USA donc ça dit que Jourwana édition à Liboso Congo promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai Ndoki. Ndoki dans ça dit que na Roya.
tokozala wana tobengisi bana bana ya Ika USA tobengisi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée ya liboso édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo promo ya Raf Ngindu tobengisi bino boya jour wana ekozala danger soko moi tofandi boyeseke tobongama po topréparer les bino yo déjà jour wana boyoka yango na kati ya salle yo déjà boyoka banzimbo lokola ba Miss de Miss dédié na nanu nzongo boyoka ba seben lokola batomela mwa kopo boyoka bayage et tout donc ça dit que édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo promo avec Raf Ngindu le 30 décembre poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah nzambaza na biso azape na bino merci. Ouais, c'est DJ Tox le Maestro. On se retrouve le 30 décembre Dallas. Ça sera chaud. Et le mix est pour moi là, je vous assure. Avec Raf Ngindu, Congo promo. Big. This is fan de cœur, fan de love, fan de best, le gérant de la planète Terre, le dollar bivore, le beau carbivore, l'artiste international des ISA, l'artiste international des États-Unis, fan de cœur. N'est qu'à confirmer bino qui est dans le 30 décembre oyo, na Dallas Awa, ils ont appelé au artiste international fan de cœur à Salara. Na performer pour na bino et puis na rolakisa bino bachana ngatu na beta na lingio na vina ngamo bimba na lingio na oyemela bino bo sepela bo yoka ba yaga zonga yaga ba chaise belé boyoka ba chantou il faut na bala bébé il faut te botana ye il faut te salafa il faut te mona ba koko boya to kozala na bino oeza mabele na biso bana Dallas tozo bengisa bato par-ci par-là o bazala na beta mususu boya to yamba bino bien fa de guerre fa de love ngayo yo pona ngai dana ya opesa une information tozala awa na oyemba na osepelisa bino et puis bokomona ba surprise eza belé na koloba nyonso te na pesika mbote pa mpe na nga Raf Ngindu Congo promo azo bakisa susu mafuta mikolo yo sans oublier bana Dallas nyonso ya kitoko oyo baoya oyo bayoya na fa de cœur artiste na bango oyo babengaki fa de cœur fa de best fa de love na ozala wana boya to sepel ensemble. Ok, à suivre, check. Ici c'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc tozalawana, tumba nzoto engana inaka bolingo pamba nzoka na balaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu lelo nalinga ya solo nakoma kovivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Ofinginga nazali matamata munene nanga nde basharme nanga yo biso nyonso bamilaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre, soirée de gala. Tuzawana, mais j'ai 30 ans à wana. Quand ndenge zalara, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hey everybody, rendez-vous à Moko le 30 décembre, Congo Promo TV, les boss Raf Ngindu, Descenskova. En tout cas, j'aimerais mieux vous inviter tous le 30 décembre, rendez-vous Moko. Dans ce Oyebi, osa vrai Joe, osa vrai chéri, comme on le dit toujours.
rendez-vous est on a VIP. Vrai Joe, rendez-vous na VIP. Voilà. C'est something. Yeah, so be sure to be out December 30th with Destin Scobar, Ralph the Boss, El Flexi, me, myself, Jerica. Catch you guys there December 30th. All Dallas, come on out. Thank you. Congo promo, Congo promo. Bonjour, bonjour, bandeko na biso ya partout, awa na États-Unis d'Amérique et bandeko na biso pe ya Europe, bandeko na biso Afrique, ba onyo so bozui vraiment occasion ya ko passer année na bino ko kota année na bino ya 2018 awa na États-Unis d'Amérique, boza vraiment invité ya ko manquer na événement munene. Awa naza vraiment na studio ya Congo Promo et pas ya Raf Ngindu. Bozo monaka so bo moninga boyebi déjà Clément Show, bozo mona déjà ser na no Clément Show. Donc nazo lobele événement oya munene zo sama les 30 awa na Dallas Texas. Na studio donc ezali ya Raf Ngindu ya studio Congo Promo et asali vraiment événement to sili sambula sika na esengo to si sambula sika na bien makasi. Alors to okuta na biso nyonso epai ya papa na biso Delon nde na otoloba toujours toza na salle de fête. Hey everybody, I'd like to invite you guys out to the Congo Promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo Promo with Destin Scobar.